Voilà, aimables téléspectateurs, amis internautes, bonjour partout, vous êtes connectés sur EHP Média. Eh bien, c'est déjà votre émission Micro Libre avec la vôtre, Jemima Ibele, la giga de la presse congolaise. Et j'ai le plaisir de vous la présenter. Eh bien, aujourd'hui dans cette émission, na oyambela bino mama Makila, maman oyo a joué pa ya Siatula, papa na Siatula, oyo azana poto donc asala ba film belé, obino subi bamne ko linga par rapport à musala na ye a apporta un plus na culture congolaise. Alors lelo to yokutane na ndaku mama Makila azomona na susté na scène parce que abelaki. Alors tokosolola ebelé sur mama Makila yemoko à cause de la vraiment clair, il y a qu'à s'exprimer avec tout son cœur. Alors, mais avant de passer Maloba, je dis d'abord merci à notre cordon équipe Bumba, c'est lui qui est derrière la caméra. Et merci à notre maman GH, la maman de cœur, la maman de tous les enfants. Et surtout, merci à JB Koumalouta, le pétrolier de Dallas, et à Fusion Semou Kadibi, notre Tubolingarangaï, la giga de la presse congolaise. Donc, Nalingi Binope à Mingi, Nazana maman Makila, tout cela, naïe maman bon. Bonjour maman. Bonne santé. Maman Nabeli. Nabeli makasi. Banda sanza mitano. Ti ndenge nazolo babo nazaka malade. Ok maman tokobeta makamango lelo bazio na EHP Média soko kobeta somo mke parcours à maman obana na groupe Siatula obeta somo parcours na yo po balanda na EHP Média balanda bisolo. Bon. Na joué na Siatula mingi. Ti a voyagé à Kende Poto atikanga na groupe na eti groupe yeko vanda de na yeko vanda na ngai na komi kobeta bandonding mingi na beti na zolo bisadidi mingi ba film mingi na beti na zolo bisadidi na ba papa mususu pe na beta na bango na joie mingi. Maman Makila film nini oyo ebimisa o mosala ke monde entier ba découvrir yo par rapport à mosala. Bon na sala combien uti poto na Siatula na ye kosala singa cousin mais nana ba film mingi bato asipelaka na ngai na sala ba film mingi. Tout le monde mama Makila oza dérangé na santé ce que to kota vraiment likam obso to awa obeli depuis quand ça fait combien de temps oyo oza malade. Bon na sima avant na bela boye na koma boye na kofelaka mwana après liwa mwana esalata pas même 6 mois grand frère na landi akufi na sima grand frère mwana ne aye kokufa nyonso wana lere ekotelinga na mutu susi ekotelinga makasi na komi ata bana balambi na kolia te na kovanda ka susi wana nde ye kotombola batension ematinga makasi yango nde elingaki eboma ngai. Olobaki mama Makila eloko ozo déranger eza tension emataki makasi. Bon lere na ye kokoma ntina po ya kokota na bahôpital mwana atandelaki ngai éponge na libanda nalali alobi mama kokota na ndako te lokola ozoyoka molunge nalali na libanda asutuka 1 heure aya asimba boye na mibebelaki na sanzi na misubeli mwana lamwisi bato toza na bango na lupango baye basukolinga bamenga na hôpital na butu nalali wana ntongo etani badeplace nga na hôpital ya monene nde nakenda kobikela wana na banda koyeba mpe bato te koloba mpe nazokoka te nazotala bato ka boye ata moto atuni ngai nani nakoyeba na nga te. Siko okotaki hôpital bongo siko okobima na hôpital badokter balobaki nini obiki ou alors obimaki mpo na cause moko mosusu moyen kofuta mpe ezalaki susu te yango babimisaki. nazalaki lisusu na makoki te mama bana batekaki na bilamba nazalaki na bango ngai nalobi bilambo oyo batindelanga na bato na ngai na poto moto asimba te kasi bilambo oyo nasomba na mbongo na ngai moko boteka na biloko mosusu po te molimo na ngai bika yango wana namoni mwa ye eza te nasengi badoktere nakota tikographie balobi mama oza na probleme te bima kaka naye kobima naye kovanda na ndako ndenge navandi boye mosala moko eza te nana eloko te navandi pasi na pasi moye nazonga mpe hôpital eza te.
On a peut-être été pour l'Anlisungi exacté ou alors na compte association ya bino ba comédien NTPC. Est-ce que papa masumu na staff mon bimba ya comité basi ba ya ko rendre visite pour que ba ma ko sunga na ndengo zobela ba yebite na ko bokele kutapona bande ko nanga wana te ba yebisi bango te pona nazaka na numéro na bango te moto ayebaki mwa muke Bilali na papa kombo kimi makaya ayaka kotala nga Bilali abanda oya kotala ngai bato bayebaki te nazobele na papa bidibidi bayaka kotala ngai bato nyonso oyo osala bango mosala obwaka bango na bafilme mwa lisungi euti teke de partout moso babia mama kila azota mwa infant boye wana so tozwi te nazwi te nazwi eloko te bato osala bango mosala baproducteur bamajor batiti kalu bango nyonso tu ata mpe infant bapesi yo te nazwi eloko te mama oyebisi bango mpe te neti baproducteur soki obengaka bango mosu yanga basala mwa quelque chose kote hôpital neti lelo lobi major azalaki awa voyage baye koyebisa na flat ne bake koyebisa bakuti asa voyage na banzi bayebisi ye na bato bazalaki kuna deja ya sakendaki sikoyo ndenge oza boye yo moko oza kosesentir ndenge nini ke mpasi eza kaka na nzoto ou alors ozomona ke non sikoyo sava mpasi eza kaka mama ozomona na etamboleli na ngai makolo ezosala nga mpasi makasi makolo oyo nazotambola bien te natambolaka mpe te navandaka na nga kaka na lopango nakendaka epai te message nini oyo okopesa na site na biso EHP Media oyo ezali dirige na mama biso GH mama ya motema malamu epuis na bafan na yo epuis na bato nyonso ya poto oyo osala bango mosala okopesa bango message nini bala na émission oyo ale bango nyonso ndenge bazali wana ndenge bamoni nga na bilili batianga na motema na bango te mama abika basunga ngai so basungi ngai nabiki nakozongela bamisala na ngai nasepelisa bato nyonso basepelaka na ngai nana probleme na bango te moto nyonso to oyo ayebi te nasalele mosala asunga ngai mama na ngai akanisa ngai atika nga te ndenge oza bongo ezosengaka okendaka bacontrôle na hôpital ezosenga nakendaka bacontrôle nakendaka 2 fois bazotala tension ezaka ya komata mwa moke bon moyen nasala ezalaki te il faut nazonga le 18 ya sanza oyo euti kosila lo le 18 août oyo euti osila oyo euti osila nakoki te mpo nazalaki na transport ya kokoma na hôpital wana te transport ya kokoma na kuna na hôpital ezalaki te mama nazalaki nango te mama nazosouffrir makasi naye kozwa yo na émission oyo pour que oloba vraiment mposa na yo toza wana mpo na yo epuis lisungi nayebi ke eba na poto basungaka bato ebele bazalaka mpe motema malamu ntango baolanda émission en tout cas baosalanga te kosala geste mo batikanga te bakanisa ngai natelema me naboyi bazangela ngai sans losambo mbele nasi nakufa bon lokola nzambe alingi ngai na bapriere yango nazali nazokontinue kosolola na bino bokanisa ngai ata na moke mpo nazongela bahôpitale na ngai bakomela nga bakisi nasomba bakisi wana na banda komela sante na ngai ezonga normal sante na ngai eza bien te sante na yo eza bien te posko bangiso mpo babenga yo bazwa yo bakobengo na numero nini nayebi te soki numero ya contact eza bon appareil na ngai lere nakweyaki bayibaka yango nazosala numero ya mwana nakoki kobenga mwana ye apesi numero na ye émission ya liboso nasalaki awa napeselaka numero na ye na émission wana mpe omoni mpe baréaction bato bazobenga bayeba sante na ngai bon nalobaka ndenge nazobela basunga ngai mama kila so tokoyeba oza na bana boye nazalaki mama bana 8 nakofela mwana moko natika na bana 7 ofela bana moko tika na bana 7 sikoyo donc so tokokozala so numéro voilà
089 46 90 388. Soko bandela 089 46 90 388. Wanande soko bengi na numéro oyo donc ozongo na numéro ya mwana ya mama Makila donc soko bengi ba fani ya EHP Media donc bokozwa vraiment mama Makila alors mama Makila poto to suksa na biso okoloba na nini d'abord na bat na sia tout la pour na bika kolanda émission oyo po emso yebi pété okoloba nini d'abord na sia tout les plutôt compte sia tout la tikanga te na mama na ye soko yete bele na yebani na binote bele na yebani na bato baza na poto te ye nde moto abimisa ngai lelo so na yebi mosala oyo ezali ye akanisa ngai mama na ye ndenge akanisa ngai na mwana na ngai lere baoperaka mwana na ngai ndenge akanisa ngai na liwa aleki na ngai atikanga te ebongola baproducteur bafan oyo bakolanda yo na émission na ngai baproducteur nyonso nasalela mosala bayeba te ngai mama na bango nazobela bakanisa ngai batika ngai te bakanisa ngai mpo mbala nsima soko bayeba ya kosalisa mosala babengisi ngai nakotelema bien nakokende nasala mosala wana nyonso ndenge esengeli me soko sante eza bien te moye nasala mosala wana ekozala te donc on a vu que balandines tout au boulana na EHP Media vraiment to awa et pas il y a maman Makila moko ya actrice munene ya mboka na biso oyo ACP sabino la œuvre na ye abandé pa papa sia tout là et puis aleka na ba nzonding et ba producteur rebelle alors bokinenga a lobby aza vraiment malade yango to cause vraiment temps mulaité parce que aza vraiment kobela alors na bi ke bolinga EHP bolandara EHP à travers émission oyo et puis na numéro auto pesi wana oyo ya mwana na ye bobenga bo soutenir mama Makila bozela te kaka keno tanga kokufa ebongo koma onga na tindi dra enga na tindi mbongo boete donc aza maman ya bana ebele azaki na bana 8 atikali na 7 donc il faut azala makasi pour que azwa so ya bana batikali puis bino bolinga komona ye sur scène bo sunga de façon que azongela musala na ye oya bana ko sala bo sepela ba jeune na ye na ba prestation na ye donc bo kanga motema te na bi ke bana poto boza ebele bo sunga ka donc JB Kumaluta le pétrolier de Dallas maman SP na Hollande donc bien surtout donc voilà JB Kumaluta le pétrolier de Dallas na bandeli sous donc maman Ruth motema papa Fonce maman GH bino tout maman tante Clara na Hollande ba tout famille waka mobimba ba fan tout producteur ba titi Kalou ba major Bisadi Zolozolo bino tout donc pour soutenir et puis notre cordon équipe Bumba merci pour la musala de sala et monani que dans la EHP Media to zana ka te pour na ko ya magara o événement boy natanga passe to zala kawana natanga pas bisengo to zala kawana alors maman Makila to comme na suka liloba ya suka par rapport à émission bona sepeli mingi na ndenge tokutanenga na bino boye kozo image na nga pote ba o bayebaki te bayeba na sepeli makasi na pesi bango nyonso tu mbote nzambe abatela bango apesa bango makasi bazwa ya mingi mpo basungaka mpe baninga mosusu ndenge bakosunga nga mpe. Donc voilà, donc comme alors je dis merci à notre cordon qui était derrière la caméra et merci à notre maman GH, la maman de cœur, c'était la vôtre, Jemima Ibele, la giga de la presse congolaise. Donc je vous aime tant et nous allons nous retrouver prochainement, toujours dans ces mêmes micros. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Voilà, maman. Ok. Voilà. Voilà, donc, voilà. Ok.